doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, ndenge boyebi o ezali vraiment 5 minutes il y a version la musique ndenge toyebisaki bino ke donc tozo sala ngo na kati ya parler parce que donc techniquement tozo sala na libanda te ba jour oyo donc prochainement tokozonga libanda mais l'essentiel ezali vibration oyo bozali koyoka ezali ya la musique. 5 minutes na biso ya lelo tokolobela dossier ya Matata Mponyo parce que Matata Mponyo aboyi jeep oyo bapesi ba sénateur donc bapesi bango par crédit bapesi ba sénateur za droit na bango ya boyi donc sikoyo akomi yezu batumusu bazali ko comprendre te bazali ko loba 5 minutes et kozongisa batu na temps et kozongisa Matata Mponyo na temps pour bo comprendre qu'est-ce qui s'est passé au juste. Mais 5 minutes na biso lelo avant to banda na sujet on a epsibino na lingi vraiment na sala ba mise au point moko vraiment il y a 3 mises au point moko na rotala il y a faux professeur Siakou Dia et puis tout ça la paix mise au point concernant élimination il y a Léopard à propos Kaboul journaliste Kaboul à tenir et puis n'a ko expliquer bino donc émission il y a gradi à ça la kanagisa ça chamaloba il y a libanda il y a la musique na ko expliquer bino ndenge zali to banda nanu na professeur soi-disant professeur Siakou Dia oyo azali na Londres donc vraiment je dis déjà que ngai avant na loba makambu na loba makambu na émotion te on bomona so likambo bimi na zorata na ngai na réfléchir na zube information donc oyo na loba ki po na faux professeur Siakou Dia si c'était à recommencer je dirais la même chose. Donc batu botika kokomelanga na senga pardon na senga boyo manquer respect siko na comprendre batu te tant yé soi-disant professeur wana azo finga batu azo tenir langage moko oyo soki azali professeur vraiment na niveau na ye akozana kilo ya kolobango na munoko tango azo se permettre biso tokoki ko lobango ate parce que toko koloba makambo aloba ate bobando ko pesa conseil te bobandaki ko pesa ye conseil te siko tango ngai na kwele lié 5 minutes kwele azu Clébois beaucoup mo pesa conseil nga nazana besoin conseil te na lobby o il fallait na loba et puis je dis une fois de plus si c'était à recommencer je dirais la même chose bon yesiko bino bato bozolba azalaki mutali boso benga ngai donc émission côté sali même pas 1h10 30 minutes à bengi ngai na ko répéter bino makambo lobela ngate donc place na ko comprendre na bia mutoyo ezali vraiment donc qui salupa mbaza irrécupérable na société makambo à tenir langage à tenir nangai na ko fingwa fingi ngai donc naza mutarolela lelate vous comprendre déjà na place niveau comme là qui naza mutarolela te donc je suis pas un pleurnichard un plaintif donc wana kutu donc tina kwani na ebisie donc ezana tina mon côté donc ko fingwa fingi ngai na oyebisa bino donc ezali passe mais donc to mesana makambo wana donc na relate na zape muto relate to yebi makambo to sala ka retu ezalaka mais soki na kosaki wana makamusu na kosite parce que batu ba bengi ngai atika penza bana kuna asundola bana avanda pe na Montréal ye mora yebi avanda na Montréal donc azabi senga sula soka zu bouteille ya whisky soki silité na matanga ou bien la fête au Kennedy bisula soka si bisenga pesa ngai donc tanga gagné pas ya présent Kabundu donc bisenga mutu moko so kutane bisenga et puis donc soko kutane na matanga beaucoup za kutu parole te ayebi batu nyoso tu ayebi batu nyoso ayebi makam nyoso tu donc vraiment on va pas s'éterniser là-dessus dossier na eza déjà Claude aussi ça y dossier nae to lobela ki oh il fallait to loba parce que zala ki ba information ya solo donc vraiment ils allaient regretter bo benga ngate po bo loba na ngai bo komaka o na manquer parce que yetanga mankaka batu bo loba raté po ngai na manquer te na lobelier de vérité donc sikoyo mise au point ya mibale ezali ke nazali vraiment d'accord na ba propos oyo journaliste Kaboul mwana Kaboul à tenir par rapport il y a Léopard suite il y a élimination na bango pour bakende Qatar te
Pour Bakambu, je suis franc. Je crois que Bakambu n'a pas rendu service à la nation congolaise. Il est l'un des joueurs qui a participé à tous les matchs. J'étais du voyage. Il a marqué combien de buts? Aucun but. 8 matchs joués. Bakambu peut se plaindre, mais il a la Vous connaissez la responsabilité de Bakambu. Il faut payer. C'est bien, il dit il s'en fout, il s'en fout. Mais il a causé du tort à la République démocratique du Congo parce qu'il n'a pas été honnête. À sa place, j'aurais pu dire, je viens de Chine, je n'ai pas le temps de jeu qu'il faut. Vraiment, s'il vous plaît, mettez quelqu'un d'autre. Bon, parce qu'il y a peut-être de l'argent à prendre. Il a joué tout le match, Bakambu. Il n'a marqué aucun but. Il arrive à Marseille. Guillaume, Bakambu arrive à Marseille. Sampaoli lui donne combien de temps? J'ai les statistiques ici. Contre l'équipe de Lens, son premier match, c'est à la 75e minute qu'il rentre. Et il marque à la 77e minute. Nous étions contents, comme Congolais. OGC Nice contre l'OM. Il entre à la 89e minute, il marque les buts. Bravo. Il a joué, il a commencé quand il est allé à Metz. Metz contre l'Olympique de Marseille. Il a marqué là où il a commencé. C'est là où Sampaoli l'a titularisé. Un joueur comme ça, un entraîneur, un spécialiste comme Sampaoli, lui donne moins de 10 minutes, moins de 15 minutes par match. Et vous, en République démocratique du Congo, vous savez bien qu'il ne joue pas bien. Vous les laissez jouer tout le monde. Attends que je termine un peu. Pardon, directeur. Oui, Bakambu Yemoko, par rapport à son temps de jeu, oui. Il dit, dans le match à Liboso, Sampaoli l'avait vu à Zolenga. Sampaoli a tout nié à l'obby. Zolenga, pourquoi? Parce que Nabeti, ça a l'obby. Non, Sampaoli a l'obby. Non, je sais que tu n'es pas en forme. Ozo Banga, mais on peut se moi tant ça, c'est Sampaoli qui a dit ça. Nous avons dit ici, tu le bac à Bakambu a bombé sur un match pas facile. Non, Bakambu c'est bien, mais il faut plutôt dégager ma responsabilité à ma joueur. Parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Ils n'ont pas, il y a des joueurs qui n'ont pas été honnêtes. Bolassie n'a pas été honnête. Il sait qu'il ne joue pas. Il vient parce qu'il y a 40 000 $ à prendre. C'est des escrocs, excuse-moi, entre guillemets. Ils ont escroqué l'État congolais et ils partent. Et on les paye même avant la fin du match. Non, et ça même tout puissant Mazembe et pas Moïse Katombile a payé sa prime. À côté sa prime liée au résultat. Jamais Moïse n'a donné avant. À Ebisibino avant match, il y a 400 000 $ là-bas des primes. Mais attention, en cas de victoire, vous partagez les 400 000. En cas de match nul, c'est la moitié. En cas de défaite, les joueurs devaient sortir de l'eau. Attends, ils sortaient de chez Moïse, tête baissée, sans un rond parce que Mazembe avait perdu. Ah, on va mettre 40 000 $, comme il y avait 2 millions. Au pays, si battu dans ma valise de Bango, ils ne sont pas motivés. Bomonita ngai na lobaki makambo ya élimination na lobi makambo à solo et puis na pesi conseil, mais il faut kaka ko encourager. Donc Léopard na biso parce que déjà na niveau na ba komaki ba équipe nyoso tout et komaki. Quand on écoute que donc un journaliste il y a niveau net Kaboul parce que biso to mona indenga ya Kaboul aya wana basunga nzinga zalaki basunga nzinga mutazalaki directeur ya masolo to ayambi to mona ga jeune moko boye donc a witi na ba est kuna azolo ba bien ayamba maki na Kaboul tu asali parcours na ele lo komi directeur sport to sepela donc parce que ezali ancienneté na mais côté ni ba langage a tenir pour abenga ba joueur neti donc petit nabiso oyo ya abetaka na Marseille abenga naiti Bolassi abengi Bakamu oyo donc mwana na biso tokoloba mwana na biso parce que Bakamu papa na ye donc grand frère na biso à quartier ezali te que na koti pa papa na za grand frère na biso penza ya na ngai ya quartier na lobité na lobika ba tenir donc ba propos à tenir pour na Bolassi na Bakamu abenga bango bescro ba yaki ko escroquer mbongo ya ba congolais. Il y a nation congolaise ezali donc sonné on a évité ce que ça on encore ou bien y a un niveau na ya yebi quand même que donc un léopard ayaka ye moroté donc ba sélectionnera ye donc Bakamu soka yaki na Bolassi soka yaki ba sélectionnera ki bango soki donc ba yaki ya lobi que bazalaki vraiment ba ingrat il fallait baloba ke baza en forme était donc siko yé musala ya ki journaliste na ezali nini parce que tout monde na RMC ndeng ba sala vraiment ba critique ya ya équipe ozomona bazo sala yé siko amona ki Bakamu tanga yaki yé ba sepela que pourquoi lo bagi teke donc ba bengisi Bakamu aza en forme était ba bengisi Bolassi aza en forme était football ezali boy muto ko sala ke aza en forme était to mona donc joueur au numéro 9 au équipe nationale à France bakenda coupe du monde azala ki titulaire
atiaka ta bimokote atiaka ta bimokote donc ezali football ezali esimbile mususu esimbite mais akoki jamais kobenga donc bolasi bakamu abenga bango be escroc ba eko escroquer mbongo azolo ba 40 000 dollars 40 000 dollars match mo 40 000 dollars 40 000 dollars ça représente quoi na international na professionnel di bakamu be bolasi et ça argent de poche ko kabela yo mais c'est baza petit baza ba millionnaire bana wana bozomona donc yo lo ba ke aye ko escroquer 40 000 ba eko escroquer 40 000 en tout cas yebara ke Kaboul toza d'accord na yote bango soki ba yeba benga bango soki ba sélectionner bango te balinga ko yate et puis 40 000 ça représente rien il faut vraiment qu'on félicite bango parce que bana wana ozomona la bola ça quoi robeta une équipe nationale anglaise donc bakamo ko robeta une équipe nationale ya France parce que bando robeta déjà na équipe B abando robeta donc ndenga kene na parcours inembe akoma déjà na équipe oyo mais baboyi kokende na ba mboka oyo ba accueillir bango ba poni mboka bazali batu moko donc bayaka pona amour mboka bayaka pona mbongo te parce que bazala ba mbongo akosakana te 40 000 wana ezali le côté yo bon na niveau ya Afrique tozali ko comprendre na bato bazalaka na kati ya Congo tolobi te ke za mbongo te ezali mbongo mais par rapport ya bango eza fola parce que bazala millionnaire donc yo lo ba ke bayaki pona kan bayaka pona amour ya mboka bayaka pona mbongo te parce que so pona mbongo mbele vraiment bayaka te parce que organisation ekomi bien avec Fachi Béton avec président na biso ye moko azo kipe makam et tant kala ba jouer mususu wana bazo futa ba mbongo na bango moko ya ba billet mona ye asali makam bazo ya pona amour ya mboka il faut to féliciter ba joueurs honnêtes do ba binationaux oyo baza ko ya oleba pona ba pays oyo place bazo beta ba les places ba botama o ba proposaki bango ba mbongo belé ba boya bazoya il faut que ça na respect na bango donc Kaboul je répète une fois de plus na niveau na yo ya journaliste sportif oyebi ndenge makambo ezali donc okoyi ko lo bandeko yo zalaki wana tango vale o pare beta o sengeki banganga te yo journaliste à niveau na yo ozo senga banganga boya bosala biloko na bino bomema est-ce que na niveau no yo donc okoyi penza donc kocha en avant nganga na nini nganga so penza nginde to kone coupe du monde en 1974 ba pende na ba ngango to meme to cheka tabimoko Kaboul okokolo ba bote pour la saka donc langage nous est un peu na se zolo ba makambo zanga tinka yo période mo botango donc ba sélectionner qui trésor pour tout yo mto zaki muta liboso trésor pour tout azaki déjà na baisse azaki déjà na baisse mais zolo ba que trésor pour tout fois parce que ozalaka donc en bon terme na parce que ozalaka bien katumbi apesa ko ba mbongo kendaka kuna et puis yo ozape na ba dossier peso to landi ezape donc ba dossier penza ezape bien temé to ko lo bango te passer za sujet to tenga to zongi so na temps pour ozana respect na ba joueur ba wita banda yeba ke bayaka po na mbongo te pour bazana ba mbongo na bango ebele 40 000 dollars pour na ba joueur wana biteke po na Congo po na ba joueur wana ça représente rien du tout donc retenir langage wanate olobake baza besco donc c'est la raison pour laquelle na moni déjà na côté à Bolas ba porter plainte donc na kanisi pe bakamu papa na yeboye moka rotikate parce qu'il faut ça na respect na ba joueur ba witaka libanda bayaka po na mbongo te bayaka po balingi mboka parce que to moni kunkwate ba bondeli ya aboya kite lelo akomi ba bete une équipe de France aboya ki agoye pe oya boyi na ya kene une équipe de France mais ba o ba yé une équipe na biso photo ça na bango na respecter bango parce que ba yaka po na mbongo te parce que ba za na ba mbongo na bango donc mise au point ya ils appellent ça mise au point na ngo expliquer bino émission oyo bozali kotala ya Gradimu ya otoza ko pesa penza donc ba félicitations na équipe azali cordon ya équipe Clébois original ya Kisasa Gradimu ya Kelly qui a là l'ingénieur Kelly qui a là Bernice Tamfiti bazo sala mosala moko makasi na lingi na expliquer bino émission oyo Gradimu ya azali kosala na Kisasa chamalo ba ya la musique libanda ezali émission oyo azali ko pesa petit peuple micro va s'exprimer donc filtrage exaté montage exalarate azope sa petit peuple micro donc parce que vérité makamsusu donc biso tozo yoka boye lem sou petit peuple azo mona ezali ndengo sur le terrain ezandenge mususu to mona ki awa na télévision balagisi biso ba mpiodi witi so ba poulet ba to ba repasser ba bonne année malam banini tango Gradimu ya salaki émission chamaloba ya la musique à tout ni peuple
Petit peuple banda mais tozaki étonné baloba oh biso to limpio di wana te biso to monité mais to kamwaki ngai moko na kamwaki lelo to suku ministre to komona ki ministre économie asaleki ba masolo ba longoli kutu donc ba déchoir ye na kati ya parlement asa déchi na kati ya parlement donc par rapport toyokaki yango déjà que petit peuple azali koloba yango donc boyeba ke chama loba parce que balobaka César Ngadi jalelo César Ngadi musala na ye alobaka kaka akumisaka kaka faci donc ce que makambo ezali alobaka te mais siko émission wana ezoleka wapi concept wana witi wapi ezoleka na site ni ezali ngana zali awa donc je m'en cache pas donc nazoka sonité nazali awa po na faci nazo défendre faci nazo expliquer batu mais so di kampe ezali ya bientôt tokoloba benga nazali po na ko défendre avec conviction faci mutatinda ngate avec conviction pour batu mususu bazali ko comprendre makambo faci azo sala te batu mususu kutu bazo sala semblant parce que makambo oyo ebeba bandaka la batu bazo sala semblant yango na ngana yaka pona expliquer batu ndenge makambo za ngasi batu balanda kangai bayebi ke bandanga na bandabe mission nazali objectif na yaka na lobaka makamba solo na lobaka tekeka makamka ndeko parce que na yaka avec ba preuve donc émission ya Gradi Chama loba ya la musique à libanda ezali pona ko permettre président de la République na ba collaborateur na ye ba ministre balanda ndengi petit peuple azali koloba et bakisa mikutu na kati émission na panabisi Gradi na suka il faut bazala na message oyo ba repesa na président de la République petit peuple azali kolobozo mona ke bazali ko bon omoni ba misusu pe bazali ko comprendre makambo mususu te ndenge ezali omona pe Gradi a rattraper bango a expliquer bango donc ezali but wana ko aider président de la République ko aider ba konzi ba yokaka par le biais par le biais ya Clébois original ndenge petit peuple azali kolo parce que makambo nyonso tout ba lobana ezali ya pamba te bango baza sur le terrain bazo vivre makambo ezalaka parce que le président de la République a kopesa mitindo abibo salabo sur terrain et comité donc émission ana Chama loba ezali po na ko aider donc ba continuer biso président de la République ba yoka ndenge peuple ezali koloba donc to tia bino extrait na ponela bino ya dernière émission ya Gradi Mouya Chama loba oyo ba loba qui concernant donc ministre Balongola qui est. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Mituna no peneza kitoko na luwarango lolwa na kutano na mzwa mwata roloba mu papa loba weza Chama loba na zo Chama loba lelo bazo appelle Eliezer bacha na ministère économie total la compétence na ye comme lui est compétent plus que les autres bazo ye bacha na ministère na total la compétence na ye soki tolie malamu to betele maboko mobuta banda sa bongo au travail bien ta benyo na téléphone na bengo pa na ye bu lobi olongwe bache mutu mususu facha zo sala ngota amesa bango miliki amesa bango mabele okezere dictature est important na ndako so papa na dictature te ndako etambola mabe donc yo c'est le président de la République comme okamba ba congolais avec dictature ezate que Jean-Marie mokonde za mabe bango nyonso tout ko bana premier ministre tout na se ko kitana se motazo sala musala azate bango nyonso tout bazo sala ka etere ya bandako na bango selon ngai na comprendre que ba député nde ba trouver par na bango te oh bandela lokolobi ba député nde ba trouver par na bango te oui toyebi baje salamaka. Pour moi les députés ont agi na mauvaise foi puisque il fallait qu'il va expliquer biso au clair que ministre a détourné ndenge nini ministre a ibi ndenge nini c'est là papa bandela no olobi nini basali eloko te adage mo mikolo pe ba Congo balobaka ozi problème na ngula zamba okimi na ngula mboko oh elingelo bani elingelo baboy mais balimisanga na terme soki bakomoko ngo direct bayoka bango nyonso baza baaventurier banani ba député nyonso baza baaventurier. Bien, merci vos alliés Belé Bokolanda Bisso sur Clébois Original, le point net du grand prêtre César Ngadi. Merci pour la confiance. Pe fidélité Bozaralango Mikolonio so ya Kolanda Bisso na émission O Chama Loba version la musique. Tozali awa na Ipen bozo mona nde bazo salanga sirage. Donc to yele loto présenter émission na Ipen. Donc toza na Ipen, tozo présenter émission na Bisso. Alors sujet ya lelo bobi ke tolobela ka ba sujet Belé. Lelo tozo lobela destitution ya mwana mboka ministre ya économie au bauti ko destituer. Alors Motuna Liboso ezali est-ce que si on est to comprendre que ba député na biso ba comprendre rôle na bango parce que musala député yango wana musala député ezate que non akabolela ka batu ka ba loso apesa ka batu ba mungu ba secret non musala député ezali ko défendre population na parlement kolobe la population na parlement donc le loto kolobe la destitution ya mwana mboka Jean-Marie Kalouba yende tozolo bela na mokolo ya lelo azali o azala
azalaki bongo ministre ndeko tchanga moi tirage bien pour to banande lisolo na yo donc azalaki bongo ministre économie alors aza destitué nde tokobeta lisolo na ye na mokolo ya lelo tomoni pe papa zawa tozo banana papa après tokende ndeko mbote na yo mbote tala caméra ndeko keli baluka boye tosolana ndeko parce que atinga pe tirage bien ndeko tomoni wana ipene osa musala ezoleka ndeni ezoleka mabe ezosimba te bino moko bowiti kolanda donc tia maloba ya Gradimouya donc cordon na biso na kati ya Kleboa original na Kisasa na expliqué bino donc wana ezali émission oyo tozali kopesa petit peuple maloba bozomona ezosalama sous forme direct gradi azopona batute azotuna mituna petit peuple wana eza masolo ya sur terrain eza makambo biroté président de la République akoloba boye mais moko au moins les monsieur et suivre été ils ont permettre président de la République yemoko ba conseiller ba ministre ba tunyo surtout oyo bazali ko kamba mboka na biso donc ba yokaka petit peuple ndenga zoloba na kati ya émission ya Chamaloba na Kleboa original na kanisi batu ba comprendre émission wana donc sikoyo to koti na sujet na biso ya lelo oto ebisaki bino ke Matata Mponyo donc ex premier ministre oyo vraiment ayiba mbongo kosakana te lelo donc a commis aboyi jeep ya $70,000 oyo ezali droit ya ba sénateur ezali ba jeep bato ebele bazo kansaka ka bazo kabela ba sénateur ba kabela ba député ezali ba jeep bazo pesa bango ba permettre bango bazongo bazongisaka ndambu donc elaki cité que Matata Mponyo soki a refusé jeep donc oyo ezali droit ya sénateur nyoso tout ne fait pas de lui un monsieur sérieux. Donc, en refusant une jeep oyo ezali droit ya sénateur nyosotu et l'ingi la que ça fait pas de lui un monsieur sérieux. Pour votre gouverne écoute mais pour rappel boyebi que Matata Mponyo a reçu jeep ils ont représenté $70,000 d'opo na ezali rien. Botu ba mbongo oyo ba million oyo ya yibi lelo azopesa batu ba leçon ya kutu donc à sa place moi donc je me tairais donc il fallait à se taire donc après ça batu ba leçon au moment où yekutu azali monsieur moko modèle te donc ayebi ba mbongo nini ayebi et puis il faut ayeba que justice etiki était justice ko rattraper kaka yaza na besoin ya jeep moko te parce que ba mbongo oyo ayiba ils ont représenté jeep te yaza na besoin nango te yaza déjà ba mbongo ebele ba mbongo aza nango ekotonga bopito boni ekotonga banzela boni parce que yazolo ba jeep eza 70,000 ba multiplier ce combien ye mbongo oyo ayibi eza ba million na ba million ya bandana kozongisa mbongo ya bukanga lonjo amekana kozongisa mbongo ya bukanga lonjo nazotiela bino bolanda extrait autant yaki donc yazomona ke Bayati Lukwebo azali zoba donc azoba te Bayati aza professeur amonet ke Bayati aza contre botala tango ayaki ko défendre masolo na ye bazongisa immunité na ye oya ki sénateur pour akoma blanchi donc aye azo défendre yango donc on dirait fakwate donc Matata Mponyo c'est un fakwa de la République azana mbongo ebelo ayiba donc yangwana jeep wana ezo sali le côté siko Matata Mponyo azawana azo pesa biso ba leçon akopesa biso donc ba leçon moralité donc ba leçon patriotisme te parce que ya salango te donc aza grand fakwa l'un des ba fakwa oya ba premier ministre ba leka kuna na primatique ba ibanet Matata Mponyo azalite boyo katango yaki ata sonité na Sénat azo défendre que bazong c'est la immunité. Restez connectés sur Kleboa original, on revient tout de suite. Chers amis journalistes, vous êtes aussi congolais comme moi, vous êtes des professionnels comme moi, chacun d'entre vous a fait des études de spécialisation. Vous avez compris que nous sommes dans un dérapage inimaginable. La chambre haute qui est censée être la chambre de sagesse est en complicité. Comment voulez-vous comprendre qu'un président du Sénat puisse être en complicité avec un procureur général pour prendre en otage un sénateur? Le président du Sénat va voir le procureur pour dire « Aidez-moi à arrêter un sénateur ». Où est-ce que vous avez vu ça? Même à l'époque du maréchal Mobutu, on n'a jamais vu ça. Même à l'époque du maréchal Mobutu, on n'a jamais vu ça. Un président du Sénat se met en complicité avec
un procureur pour arrêter un sénateur, un ancien Premier ministre? Où est-ce que vous avez vu et dans quel pays la Cour constitutionnelle, qui est l'instance la plus haute, prend une décision, un président du Sénat refuse de l'appliquer? Mais c'est inimaginable. Est-ce que vous vous rendez compte, chers amis journalistes, le niveau de dérapage dans lequel nous sommes aujourd'hui? Ce qu'on appelle état de droit, un président du Sénat peut refuser de mettre en application une décision de la haute cour, tout simplement parce que ce que le président cherchait, qu'on puisse condamner M. Matata, n'a pas été appliqué. Chers amis journalistes, où est-ce que vous avez vu un dossier qui est clôturé sans suite, où un procureur général demande pardon à quelqu'un, mais il ne clôture pas le dossier? Mais justement, c'est le président du bureau qui a demandé au procureur de ne pas clôturer le dossier. Comment il va le notifier? J'ai demandé au président du Sénat, c'est vous qui avez levé mes immunités. C'est vous qui avez reçu la lettre du procureur général. Moi, j'ai vu le procureur général qui m'a dit que M. Matata, votre dossier est vide et nous devons le classer sans suite. Mais il n'a jamais clôturé. Mais demandez-lui qu'il puisse vous dire qu'est-ce qu'il en est. Mais le président du Sénat dit, je ne peux pas lui écrire. Comme c'est lui qui lui a demandé de ne pas lui écrire. Vous comprenez qu'il ne peut pas lui écrire. Mais ça, c'est un jeu d'enfant. Est-ce que vous avez reçu l'acte de notification de la Cour constitutionnelle? Avez-vous reçu l'acte de notification? Mais il a reçu ça. J'étais avec lui dans son bureau le mardi et il m'a dit que j'ai reçu ça. Il m'a dit dans son bureau, et je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure. Et pourquoi vous refusez de vous restituer vos immunités si l'acte de notification... Mais je vous ai dit qu'il est en train de préparer d'autres réquisitoires. Il attend que le Sénat puisse fermer pour qu'il puisse encore introduire d'autres réquisitoires. Mais ça, c'est un jeu d'enfant. Donc par là, on peut comprendre que le président du Sénat est instrumentalisé? Mais je ne sais pas, mais tout ce que moi je vois, c'est que les actes qu'il est en train de poser sont en violation flagrante de la Constitution. C'est le seul pays au monde, mesdames et messieurs les journalistes, où on peut voir un président du Sénat refuse d'appliquer une décision de la haute cour. Où est-ce que vous avez vu ça? Oui, mais on comprend qu'il y a une 61 ans après l'indépendance. 61 ans après l'indépendance. Et pourtant, les arrêts de la Cour sont exécutoires. Mais ils sont exécutoires. Alors si on fait ombrage, quelle autre démarche pourrez-vous faire? Moi, je ne sais pas. Je vais m'adresser au secrétaire général des Nations Unies parce que qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais vous lui avez déjà écrit. Mais je vais lui écrire de nouveau. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, une question de curiosité. Oui. Qu'est-ce que l'honorable Matata se reproche du dossier Boubango? Je ne me reproche rien, mes chers amis, pour vous dire que c'est un scandale. C'est un scandale qui se fait malheureusement après 61 ans d'indépendance. Vous dites quelqu'un, il a détourné 140 millions de dollars. 2 semaines après, le procureur qui a écrit qu'il a détourné 140 millions de dollars dit « Je vous présente les excuses et je vous demande pardon ». Non, attendez d'abord que je termine. Moi, je vous dis que vous avez volé 140 millions de dollars. 2 semaines après, je vous dis pardon. Est-ce que c'est sérieux? Dites-moi, est-ce que c'est sérieux? Aujourd'hui, on paye. Deuxièmement, Boukangalonge. On dit que M. Matata a détourné 204 millions de dollars américains. Et on dit ceci, c'est M. Christophe Grobler, qui était le gestionnaire du parc agro-industriel, qui m'a remis ça. L'inspecteur des finances, Gilles Alinguite, les confirme. Le procureur général, Jean-Paul Moukolo, les confirme. M. Christophe Grobler arrive ici à Kinshasa. Ça fait 1 mois et demi qu'il est ici. L'inspecteur général des finances le fouille. Le procureur général le fouille. Lui-même, il passe à la télévision. Je suis ici pour témoigner que je n'ai rien donné à M. Matata. Mais si le Sénat ici a besoin de savoir la vérité, mais le Sénat n'a qu'à appeler le procureur général ici, qui m'a demandé pardon pour dire vous avez dit que M. Matata a détourné 140 millions de dollars. Venez nous dire ici que vous lui avez demandé pardon. Mais Moukolo Jean-Paul, il est ici à Kinshasa, il n'est pas en Europe. Deuxièmement,
M. Christo Grobler, qui m'a remis l'argent, il est ici. Mais que le Sénat l'appelle. M. Bat, il est en train de dire des choses que même un enfant de 10 ans ne peut pas accepter. Vous êtes président du bureau du Sénat. Vous voulez savoir si M. Matata a détourné l'argent. Mais les deux personnes qui sont intéressées mais sont ici. Mais il n'a qu'à les appeler. Merci. Vous avez compris? Merci. Donc c'est du chantage, c'est de l'acharnement. C'est tout ce que vous devez savoir. Et c'est douloureux et c'est honteux pour un pays. Et c'est honteux pour vous aussi les journalistes de vivre de tels événements. Des théâtres, des parodies. Quand on dit un Sénat, c'est une institution de haut niveau, de haute valeur. Vous, les journalistes, vous ne pouvez pas accepter que de tels scénarios se passent dans des institutions qui sont censées bâtir l'avenir de ce pays. Merci. Son angle d'attaque, après avoir attaqué le chef de l'État, après avoir attaqué la justice, maintenant, la méthode, c'est de s'attaquer au président du Sénat et au bureau du Sénat. Le Sénat n'est pas une juridiction, parce que nous vous avons suivi, vous avez mobilisé les médias, vous avez mobilisé le secrétaire général des Nations Unies, vous avez mobilisé tout le monde en disant que le Sénat vous a lavé. Le Sénat n'est pas une juridiction. Si vous voulez vous défendre, allez vous défendre auprès de la justice. Parce que vous dites que vous avez toutes les preuves et que on vous a dit qu'en tout cas, il n'y a plus rien à vous reprocher. Mais quand on vous a dit ça, nous, on n'était pas là. Ici et la fois passée, c'est dans un français clair, limpide et simple que j'ai dit qu'il y a deux affaires. L'affaire Bukangalonzo, pour laquelle vous êtes allé à la cour. Nous, ça ne nous préoccupe pas, parce qu'on avait déjà tranché sur ce dossier. Mais le 28 juin, par réquisitoire 16 et 17 du procureur général, il nous a saisis pour un tout nouveau dossier de biens à réaliser, où on vous accusait de justifier le montant de 110 907 681 dollars américains et 27 894 707 euros. Voilà le dossier pour lequel vos immunités ont été levées. Et donc, par parallélisme de forme, dès lors que le dossier est au niveau de la justice, ce que je vous ai dit ici et devant les collègues, c'est de dire, dès que vous nous apportez le document de non-lieu dans ce dossier ici de biens à réaliser, pas dans Bukangalonzo, dans ce dossier, automatiquement, vous récupérez vos immunités. Est-ce que c'est si compliqué? Est-ce qu'il faut être juriste pour que nous puissions comprendre ça? Amenez-nous, puisque le procureur, l'AG vous a dit non, en tout cas il n'y a rien, nous avons retrouvé les preuves. Mais qu'il le fasse par écrit, qu'il vous délivre un document. Donc, je pense, chers collègues, cherchez à vous défendre, parce que vous dites que vous êtes innocent. On n'est jamais allé au fond de votre dossier. Jusque-là, on est dans les procédures. Si vous voulez être lavé, allez au fond du dossier, vous prouvez votre innocence, et comme ça, vous nous laissez tranquille. Bilmo Boitolanda, donc Matata Mponio, donc Azana leçon ya kopesa bisoté. Matata Mponio, c'est un fa quoi, donc boye ba que justice et qu'on rattraper. Il y a quand ça te que Aza blanchi ou bien donc ba bosanier justice et qu'on rattraper yé. Parce que ba tu vas comprendre te. État de droit ezali peut au salima be ba fundio ba kangio. Mais état de droit ezali peut que donc ba fundio au sambi bien au bimi. Donc ezali de deux côtés, ezala état de droit quand fundia, il faut muta que na prison. Muta pas que na prison, ce qui peut à sambi donc ba condamné était à kobima libanda to mona kawata na ba poto na ba place ba démocratie za ko umela. To mona makamsu penza muta sali ba ke ba bimisie. État de droit yangwana. Eza sens ka moroteza deux sens. Au yibi ba kangio, ce qui peut ozali innocent ba bimisio. Matata Mponio a ko échapper justice parce que azali fa quoi azolinga bazong se immunité na yepo akomaniti blanchi. Donc Matata Mponio azana ba leçon ya ko pesa ka bisote soka boye jeep
parce que azana mbongo ebele ba jip azana ngo tinate mais ba sénateur mususu bazali nango besoin. Donc siko to la sabino ba exemple ko to kolanda. Tozali ko la sabino donc Jean-Claude Mvwemba azali président ya assemblée provinciale ya Bas-Congo, ya Congo central. Botala ndenge donc Masole zalaki avant ye muiba fako bazalaki avant ndenge ba bebisaki donc assemblée provinciale wana ndenge zalaki ya ko beba bakanga ye tant Jean-Claude Mvwemba ye mwana kisasa mwana poto donc ba boule donc nezeka ya fachi béton donc ayebi ke mboke fo bonga botala Bas-Congo ndenge komi donc assemblée provinciale et komi donc ndenge akalate et changer ba masolonyo surtout nazo la sabino ba activité ndenge azo yamba batu azo yamba mon audience asali na mutu 2 heures du temps asali na mutu 2 heures du temps pour ayokaye donc aza prester azo yoka makam nazali ko la sabino ba image tozwaki tout la sabino ba activité ya Jean-Claude Mvwemba azali président ya assemblée provinciale ya Bas-Congo. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Journée chargée à l'Assemblée provinciale du Congo central ce jeudi 17 mars 2022 où Jean-Claude Mvwemba a accordé plusieurs audiences à diverses structures et personnalités. Parmi elles, le Conseil national de la jeunesse venu en délégation d'une équipe d'avance conduite par les conseillers du président. Cette délégation est venue préparer le terrain à la consultation et à l'enregistrement des structures des jeunes avant de recueillir les aspirations à intégrer dans l'affaire de route nationale à déposer au président de la République. L'unité supérieure militaire Hippolyte Ndaka Mbouidi est allé présenter ses civilités au président de l'Assemblée provinciale avant d'aborder différentes questions liées à la sécurité dans le Congo central. Ravi de le rencontrer, Jean-Claude Mvwemba lui a suggéré quelques pistes de solutions pour faire face à la criminalité qui a élu domicile dans les grandes agglomérations du Congo central. Quant au directeur provincial du FPI, M. Jean-Pierre Kande Lubumbula, à ce dernier, outre les civilités présentées au numéro 1 de l'organe délibérant, il a été question de faire la ronde des questions liées au financement des opérateurs économiques dans la province du Congo central. Enfin, Jean-Claude Mvwemba a longuement échangé avec une délégation de chefs coutumiers membres de l'ANATEC. Sous la conduite du chef Kyungu, cette délégation est allée honorer le président de l'Assemblée provinciale Jean-Claude Mvwemba pour la qualité du travail qu'il abat à l'Assemblée provinciale par la remise d'un diplôme de mérite. Cette délégation en a profité pour présenter les nouveaux présidents de l'Alliance nationale de chefs coutumiers Congo central à la personne du chef Welo Kulu Diayona. Masolo ya liboso ezali pour la cérémonie oyo biso ba chef coutumier na cadre de l'Alliance des autorités pour honorer comme président d'honneur de l'Alliance Nabiso. Tuyebi nini po azosala pona mboka a continuer lisusu kosala na oyo maloba na biso ya bokoko tuyebi pourquoi même bomuno moko bokomona changement yami balé to telemisi to présenter ye Welo chef Welo oyo boyebi très bien chef Welo na minute oyo nde a commis président provincial munu ba metula munu président provincial mulomba ya ufe parce que futila ka ya mbongo fe yake kaka samuna intérim parce que baye tout mandat be mant yaona ba mitula betu mese pela mingi président assemblée me yamba betu très bien animé assuré betu ke abandonné ve animé tout ba que jeunesse betu vanda sui animé côté mambo betu bapange zona tout ba que betu ke bula ve championnat betu bula président m'a assuré betu que en tout cas membre de vanda mbote andike à la autorité provinciale. Comme ça, on dit que la direction a mis la foot, na ba club qui na kubula, na fi bantu na nyonso na ku exercer sport. On dit bika na manima ve, mais on met lomba betu na ku informer ke yandi parce que mingi on vont informer ve. Donc moi reproche on met ça la betu ya wina, kana betu me sonika, betu fona ka sonika na kandi dia sa mondi zaba nyonso na kuruta na province. Et on met assurer dia ka betu ke andi pesa promesse na stade et betu vanda sui bisalo ke banda avant mandana ndia manisa stade ina ya fona manisa andi fona bika stade na maboko ya bana Congo central. Hier, nous sommes les plus de France, Congo central. Nous sommes dans le cadre de recueillir les éléments échangés à la mission de compte. Il s'agit bien, pour ce qui concerne
et les scènes de l'État. Comment ça a été la hauteur de la scène que les provinciaux ont utilisé. Et aussi, je pense, par rapport à la rétrocession qu'on a eu à allouer à l'Assemblée provinciale, comment on a eu à les décaisser sur le débat. Bon, l'impression de mon père, pourquoi nous avons été bien ici, et je sens que le président il est en train de travailler. J'ai trouvé qu'il est un bon père de la famille. Voilà l'impression que je peux mettre ensemble. Binomo Boitolanda et Sengwezali Kosala Biso parce que tant que Fachi Beto est na pouvoir, tous allez comme on a Bana Kisasa te ba Congolais kakad Oyo Toyebi. Tous on a Jean-Claude Mvouemba Nanaebi, Jean-Claude Mvouemba te na Kisasa, Nanaebi famille Mvouemba te na Kisasa. Donc tous on a ba Jano Kano, donc Nanaebi Jano Kano te. Tous on a ke batu Oyo Toyebi bango toza na CV na bango Toyebi pesa botama pesa kola parce que yé mon président de la République Toyebi payé. Tous on a batu les attaques nenga Kanambe donc mutu sorti du néant tout le monde ah comment soki directeur à cabinet ah comment ministre Toyebi kutu pesa bimate et lengezo sala biso pa mon pauvre nandako obike ngai pe un jour ba renommer ngai donc président ya assemblée provinciale ba renommer ngai pe ministre ba renommer ma na rekoma pe député parce que so mona penza que chance ezali siko na mutu nyo surtout parce que mboka ezali ya biso donc siko yoto marqué pause publicitaire na biso ndeka boyebi donc to sangsa nyo surtout donc to zali na émission na biso ezoya kalate les immortels auto rendre donc hommage na artiste musicien artiste peintre artiste comédien après donc na mois avril déjà tokobanda ngo et puis tout ça pe na Kodia Simon ezali ma solo oyo ezopesa bandaku vraiment na ba norme moko international donc Kodia Simon asali nyoso tout donc moto vraiment azunda côté le baka yemoko il faut bobenga kaka bandako komaki na suka parce que déjà année prochaine il faut ba livrer bandako nyoso tout et puis tozali na CPLA TV décodeur o ya biso moko ya bana mboka et loko mwana mboka sali chango poa parce que zali donc na ba norme kaka neti ya ba mindele leki kuto ba mindele parce que esengo na yo elengi na yo congolais ka muto koyeba et loko ni na kopesa yo po oyo ka esengo donc vraiment Tobo Sanate, Wami Service ezali agence ya fret oyo ya Mireille Wankake azosala musala moko vraiment qui toko pona ko aider bana mboka kuna opesi biloko na ozala na au calme donc ekokoma par avion par bateau ekokoma kanga na omisu zala motema pio ezali na 5 boulevard Ornano na Paris 18e na porte de Cliancourt et puis salon na biso to bossa na kate salon na biso Elbito coiffure na Saint-Denis to recommandera bino kuna parce que qui ezali eloko kosakanate soki fait ezali soki o raté yango ha yebaka masolo vraiment et comme kokene mabe donc restez connectés sur Clébois Original on revient tout de suite. Suivez votre émission Les Immortels. Les Immortels, une émission conçue et présentée par le grand prêtre César Ngadi avec des hommages rendus aux artistes disparus. Les Immortels. Suivez sur Clébois Original, votre site de qualité. Avec Clébois Original de César Ngadi, tout le monde est d'accord. Souscrivez dès à présent votre abonnement sur Clébois Original. Avec Clébois Original, tout le monde est d'accord. Vraiment d'accord. Clébois, 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 Clébois. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. CPLA TV ezali décodeur ya Banamboka.
Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku Sepela TV botala ngo ezaka mukie eza mukie olingi ko voyager ozui yango o voyager nango parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozui o kolisi yango ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde esika zo kende donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet est comme partout courant ezalaka partout donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango donc congolais kaka mutaye bango congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka donc congolais kaka mutaye bango donc Sepela TV za ya bana mboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai donc ezali ya étranger te ezali ya bana mboka avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Ndeko ya Congo tuna ngai nini agence wami service oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka toba kolia ndenge na ndenge kohésiter na yote adresse ezase moko 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e awa na République démocratique du Congo na ville province ya Kinshasa bokozwa yango na avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu soit bocontacter na ba numéro oyo Maman Mireille Wakanke tata pambola yo na yaka pamba te soko moni na ye kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie okomona mosali ya nzambe asali pe publicité batu bazotala me agence na bango vérité ezate na moni mituka na moni bilamba na moni bakoli nyonso batu batindaki ndenge bayebisaki nga yaka kokontrole na kontrole na moni musala oyo osala wami service libote na nzambe bisika ya kotinda biloko eza na wami service. Oui, yaboye ezala te ndeko kosazarde te agence eza kaka moko wami service ya madame Mireille Wakanke atie na disposition ya ba diaspora nyonso pour que bokomisaka bakoli na bino mituka na bandeko oyo baza na Afrique avec impact na idéologie wami service pardon Maman Mireille Wakanke balinga pe ba congolais boyete prix ya mobobe wami service et pas Mireille Wakanke wami service frappe na le frappe na retour Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure.
Merci à ba partenaire na biso et puis na bino pe bo pesa ka bango confiance donc vraiment 5 minutes avec César Ngadi donc c'est la mingi ndenge message zali koleka parce que donc congolais faut comme un millionnaire congolais tozui président de la République à moi na mboka donc ba ouverture zali po na mutunyo surtout muninga na sale loko chaipwa kulinga teke muninga na sale loko ndeto zali kalaka esprit wana tolongolango muninga sale loko lingite ka pusana olingika ka donc akwe po osekaye yango nazali ko en profiter pour na yebisa bino na yebisa bino ke donc mutu oyo akozala contre concert oyo du siècle les ali ko salama na kisasa oyo sangisi ba wenge ya kala 4x4 ezongi par initiative ya Amadou Djabir azali mutu akosaka na ite na yebisa bino te kazali donc mécène moko te kaka au jour lendemain komi banda masolo na banda kala pe aza mutu mbongo mais polémique eza ko enfler ezali ko tikate parce que congolais azaka mutu moko motema mabe Congolais botala kaka tozui présent ya mwana mboka te tolelaki kanamba longa tozui présent mwana mboka tolobaki batia tampuka tambwa mais change mais salami penza na likolo tozui mwana mboka asali même pas donc mandat moko donc batu boye kanamba kozonga ka ndenge nini atako tozongi ako gagner te puis azana droit kozonga te fo bolandaka constitution pas ozali présent okoki ko renouveler mbala moko mando ko sala deux fois après au commis sénateur a vu au vandi libéré kozonga ka lisusu te okozonga lisusu me batu bazo sa do batu elengi na bango kaka balobaka bilobela soki nini bazali kobanga kanamba te kanamba kokozonga na ya kokatana na 2023 mutu to akotia libaya devant Félix Antoine Tshisekedi akokatana donc nazo revenir na makambo ya Amadou Djabir batu mususu bazoloba Amadou Djabir étranger moko boye ayekende ko réunir ba wenge bon bino ba comment n'importe quoi Amadou Djabir azali congolais abotamana ki sasa tanga na ba collège avanda na lemba batu bayebiye batu bayebiye oyo bazali donc kutu okoki ko loba kutu te bayebiye na batu azali kino akola na kisasa akei na mboka kuna na Guinée ya papa na ye na kimukolo azwa kombo ya papa na ye mama na ye aza muluba akola na kisasa aza mwana kisasa boka linga na nete est-ce linga na bandingaki donc même soka azali étranger boy sabiso ba producteur oyo ba tombilisa penza donc musique à Congo o ba producteur a solo ba sai ka ba étranger Silar Production, étranger, Ndiaye, étranger, JPS, étranger, Monsieur Simon, étranger, producteur Nina Congolais, Penza à Makasso, à Tomisa, donc musique à Congo. Bazate, bazeka étranger, mais c'est pas le cas, il y a Amadou Djabir, Amadou Djabir, Azali, Congolais, à Botamana qui ça azali Congolais, donc à Keneg na mboka papa na ye et puis Tarakaka adingi Congo mingi azongi a s'installa na ki nazo sala ba faire et puis azali mutambongo donc azo sala masolo boromona masolo ko salama donc nano salamate wenge o ko beta wana boromona ba concert mona en tango donc festival et salama na bakini ya Ali Foreman tant to mona ba James Brown et puis tant to mona pe ba Kassav Baria boromona ba instrument ko beta wana botika bilobela parce que Congolais azali ko wana donc wenge azali ko wana bokoka yo sala wenga zaleka ko Congolais comme ka esprit mabe et le ronyo surtout ezoke na ndenga bien Congolais kolingaka tia ba contre ta mais beaucoup et ko simbaka te parce que Amadou Djabir ako sala makambo na salamate et ko kena suka et puis muto aza contre na lobaki aza contre masolo oya wenge oyo beta 4x4 beta le 30 juin aza ndoki voilà to vandele les to hôtel mais s'il s'agit d'auto ça les 5 minutes personnalisées na kindoki na e to ko ça elakaye le 30 juin depuis à présent Facha Kota to fetate le 30 juillet, ils ont tombé, tant qu'ils ont tombé, ils ont fait tango avec Wenge 4x4. Bino Boba étranger, Bino Bakongo, pourquoi vous savez? Bino Boba, ça va contrat au Amadou Djabir Assali. Ba contrat aux autres, il ne faut pas avocat tanga pour ba clause mususu ko tanga mabe comprendre te do signer là. Donc bo fana calme Amadou Djabir azali congolais abotam na kisasa akola na kisasa akena na mboka papa na arrêté azongi na mboka na ye azali na droit et puis boyeba ke ba producteur nyo surtout oya makasi basala basaki na bon peka étranger. Donc wale zai car na beta c'était na makambu oyo oyo na fsaki bino ke donc wenge 4x4 bomona kaka donc bomona ba studio na lexa bino studio donc botika bilobela mutu ayewana po a sauver masolo oyo zaika wenge panzani siko komi wenge zonga komi su teke wenge panzani ba zongi sezali makambo yo kasi po sangsa we o sangsa jibe o sangsa Blaise Bula pa o sangsa Adolphe pa o sangsa Makaba yo zomona ozaje
Ils ont jeté. Donc, tout ce pays-là, Congolais, tout tika, Moutema Mabe, Amadou Djabir, une fois de plus, Azali, Congolais, Ayepo, Asala. Donc, honneur na musique à Congo, il y a Mboka na Yepe, honneur, Eko Salama, et puis Eko Simba, parce qu'Amadou Djabir, Azali, professionnel, à Osalango, Nandenga, professionnel. Donc, tout comme presque à la fin de l'émission, on a bêtu sous c'était. Donc, ma tata tampon, c'est un fa quoi. Azali wana te pour appeler ça biso ba leçon parce qu'aza fa quoi. Bambongo Ayiba, ils ont représenté 70 000 dollars te ya jeep moko ya za na besoin jeep te parce que za na ba jeep ba mbongo ebele mbongo o ya yiba abanda na kozongisa ba millions yiba ya bukanga lonzo et puis ayiba ke justice etiki ete justice kolanda ye matata mponyo akokangama kanisa te ke soki ndenge toza na état de droit toza na démocratie justice ata donc administration la plus lente donc ezalaka na administration ezalaka justice ekendaka malemu ko bakoyelo beko kei. Donc, Matata Mponyo, Azana ba leçon, ya kopesa biso te a raté occasion ya ko se taire. Moi, à sa place, j'aurais honte na tenir ba propos azolo ba ke ba mbongo wana il fallait tonga bopito. Le lobby le comme le ba makamba ko tonga bopito, ya ko tonga banzela bo salaki 18 ayo salaki premier ministre balongo la te. Tina suko vanda na kanambe tina suka parce que y avait qui secret ya liwa o avion. Tout le monde a tout moko akufi na vieux bamsu babiki crash salami donc bamsu babiki matata po obika oyebi ndenge ba bomaki mutu wana yo zaki na secret nde ba bomaka tuma mwa ke yo yebi secret wana yango na cadeau wana le otikalaki premier ministre dotina suka avion sali crash donc yo matata po obiki na jo wana musu akenda na ba este wana azaki do gouverneur soki ya Kivu abika donc oyeba zaki cadeau yebi yo matata po ko fongola kutumbanga te. Donc, on va gagner. Donc, vraiment, et en tout cas, il fallait na bêta c'était les lots, na go tika matata ponyo. Alors, bah, n'importe quoi, parce que, bah, Congolais, moussou, bah, piège à bango kabo. Donc, matata ponyo, vous allez na l'essor, vous pesa bisote, vous allez fa quoi. Vous allez fa quoi, et puis, bah, rokanga kayo. Donc, to comme, na souka, il y a émission, na biso, il y a les lots. Donc, vraiment, avant tout, banda, qu'on remercier, donc, bah, ton abiso, au bazar, na biso, parce que base, ils allaient base, parce que, bon, mon président de la République, a bêta, chita sima, tant base, timbele qui m'a solo, allez, à changer, boule, donc, makamboa, il y a Genève à changer qui boule balamo parce que base pe ezali na kati ya masolo donc ngape base na kotika kango jamais parce que bango mutu basala ka 5 minutes ba panza ka bémission bazala na biso donc na mabe na malamu bazala ka toujours donc avant to bando pesa base mbote na zana deux nouvelles moko nécrologiques vraiment boyebika que vraiment la terre ndenge na lobaka la terre toujours insatiable les oraka ka bateau donc vraiment on dimite bazuyo kaka même mabele lisi ndenge balobaka donc la vie elle est faite comme tel, donc on n'y perd rien, ce que y est, donc Zambe yemoko apesaka yemoko azwaka. Donc tous les banda na deuil ya famille. Zola o bazana ki sasa na matete, ba kufeli mwana na bango Paul Kunku Zola, kufika kaboye donc vraiment brusquement donc Paul Kunku Zola donc tozo présenté vraiment na famille Zola kuna na ki sasa matete, ba condoléances na biso tozo partager peine na biso na bango courage ezali mokano ya Nzambe. Et puis deuxième nouvelle nécrologique ezali awa na kati ya poto na Liège donc na Belgique kuna donc on a biso Edino ya Matondo akufeli mwana na ya mwasi ya 15 ans bobule kaka mwana na yo komi na 15 ans ya mwasi akufi donc pasi moko choc moko sakanate donc mututu ayebi o passa par là ayebi ko kufi la mutu ndenge et puis mwana mwasi mwana komi na 15 ans mwana kufi kaka boye ba misusu zo mona ke 90 ans ba nini 15 ans mwana mwasi akufi donc vraiment Edino ya Matondo courage donc 5 minutes na équipe mobimba donc Willy Kunda Edino Panza Sango ya Congo tozali ko partager douleur na yo courage donc Nzambe yemoko mutu apesaka yemoko pe mutu azwaka deka boyebi to bandaka toujours na kati ya Londres pour na repesa mbote na honorable Jean Moutala vraiment to yebite ndeni to ko remercier na nyoso to sala pour na 5 minutes na patriotisme yo zalaka nango vraiment pour na mboka na yo donc honorable Jean Moutala merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to tikali toujours na kati ya Londres pour na repesa Jano Matundu merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya Londres tozali ko pesa mama na biso Maria la beauté naturelle merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya Londres to pesa José Kano ki kakamene maître Weramukuna maître Rajamoule merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to ke isiko na kati ya Spain pour na kopesa Beloti Mavungu vrai chéri Beloti Mavungu merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to ke isiko yo na côté ya ba administrateur ya groupe na biso
biso tokobosana te kopesa mbote na Shai Mokenge Shai wabalengela mon voisin Shai Mokenge Shai. Merci na nyoso tout ça rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc Baby Kisinga donc mutu nyoso to azaka indifférente donc ba publication na vraiment yango mutu ça vraiment ils ont faire tourner groupe na kati ya WhatsApp. Donc Baby Kisinga merci na nyoso tout ça rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Jerry Mukuna tokobosana ote Jerry Mukuna donc mais lembisa la mo Jerry Mukuna yo za bakanda trop mais donc vraiment administrateur phase de la PRMO motema pio donc Jerry Mukuna merci na nyoso tout ça rapport na 5 minutes avec César Ngadi toke suko na kati ya Paris pour na repesa Alain Delo merci na nyoso tout ça rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya région parisienne tozali kopesa Papi Ololo na Montreuil Papi Ololo merci na nyoso tout ça rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokopesa mbote na kati toujours ya région parisienne na 94 na Fifi Filofar ya l'homme à la Mercedes Fifi Filofar ya l'homme à la Mercedes très propre merci na nyoso tout ça rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei na kati ya Congo démocratique plus précisément na port ya Matadi pour na opesa Antosha Lukebakio merci na nyoso tout ça rapport na 5 minutes avec César Ngadi totika toujours na kati ya ba Congo plus précisément na Boma pour na opesa Dada Moyo Tomanuku Dada Moyo merci na nyoso tout ça rapport na 5 minutes avec César Ngadi totika toujours na kati ya République démocratique du Congo plus précisément cette fois-ci na kati ya capitale na Kisasa pour na opesa Guilhem Massa petit frère propre Guilhem Massa merci na nyoso tout ça rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei suko na kati ya Canada pour na opesa Bonaventure Ochudi merci na nyoso tout ça rapport na 5 minutes avec César Ngadi siko tokei na kati Autriche pour na opesa les beaux les boss donc fiena les beaux les boss na kati Autriche merci na nyoso tout ça rapport na 5 minutes avec César Ngadi so totangi les beaux les boss toko bossa na te donc Merlin Cano na kati ya Belgique Merlin Cano merci na nyoso tout ça rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei siko na kati ya Saint-Denis pour na opesa Alfred Lukisa Fali, merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc torosugisa na dokotolo na biso donc avant totanga dokotolo na biso tozotanga Ejide de fer masananga Ejide de fer merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi torobo sanate Dieu Donné Kumbi na kati ya Paris merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi torosugisa na kati toujours ya région parisienne pour na repesa dokotolo na biso Jean-Paul Djamba parce que santé tosuki saka na santé santé za bien te au salaka et loko morote ba projet za te atoza na mbongo ba msusu ba koliango donc Jean-Paul Djamba Kaoudi merci na ba conseil au Pesarabiso et puis na patriotisme na mboka na. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par Willy Kunda et Edino Image Panza Sangoya Congo. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Salate Kanambe Arozwa Masolo Nambunchu Penadikos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut découvrir. Oui, bon, au salaire au Zamona Maïnanga, c'est vrai, au Tangakana, du ventre.